Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita talantina nesongi ya nzila fumukusu kiambu nzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumuki mbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo bola mukato meseni koloba biso liboso na bino e alaka benantina se yoko koluka kozongisa conscience ya bato benga bandeko yonso bazenjonga njinga oya zeko sala na ino mosala moko songolo ko kolopanda ko sokola soko basani lobatika na ino apese biso mwangonga ya conscience afanda liboso ya vuva moteve po makambo ya ntina masili bongo kobanda lelo to sepeli to solola to sombitini ya makanisi ndenge to meseni koloba yango soko botata mokeli ezete kati ya bato soko botata mokeli ezete kati ya bato bilakeli pe mababe eze moninga na bino ya mikolo na mikolo to ya ntango iso soko botata mokeli ezete kati ya bato mababe pe bilakeli mabe eze moninga na bino to ndeko na bino ya ntango na ntango pe mikolo na mikolo tokolikia batango yonso tolekaka na manaka ezala masolo ya banoko pe batata basi na profite kopesa banoko na ngai mbote kuna na batata basi bisika bozwami ata soko tokoyamba na esongi ya nzila bokomona ete manaka ya bango ebundaka kaka na ino kolamusa makanisi ya bato conscience ya bato nesongi nzila balukaka kozongisa moto banda komituna ba question yebongi na bomoto o ezali kolakisa que esprit corps et âme efandi ezali ya kosangana certainement to se posaka pe ba question bato ebele balingaka nesongi nzila na plateau babandi koloba soko dwinzete oyo sangisa na oyo ekopesa resultat oyo so wanande oyo sika batia na makanisi ya bato yango nde bokoko mais bokomona ke nesongi nzila na plateau bakoluka kolamusa makanisi ya homme religieux bakolinga kolamusa makanisi ya homme de science bakoluka kolamusa makanisi ya homme politique mpo nini kolamusa makanisi ya bato moto na se apongi akoki pe abunga boyebi bato mosusu basalami ndotila babima libanda babunga te moto po asala eloko il faut basukuma ye balongo eza na bana mosusu soko ningisi ye il faut nano tango makanisi ya kibomoto ezonga conscience ezonga malembe olamuki kenda bima libanda sala zongo ike odzonga Bayindo alors pongi oyo balala c'est plus que pongi ya drogue nesongi ya nzila bayei sikawa mosala ya kokoba etinda ya mfumuki mbangu to mission ya mfumuki mbangu oyo bakataki na lombangu epai ya bamanjoli njonjo na 1921 kolamusa Bayindo biso ndenge tolobaki liboso na bino toyaka kolamusa makanisi ya bato mboka na biso to developaka oyo ezali be mababe pe bilakeli yango tokanisaka na sima mabe elamba basali yango bato balata yango na sens mosusu biso ba congolais en particulier Bayindo en général tolataka bilamba na sima mabe na sens contraire
bato yoso bazé ko tala yo nanzila ya zando nanzila na ya transport bazé ko trouver yo ridicule bazé ko se poser ba question koloba mais moto yo nanda konya mitalité moi si atali était est-ce que c'est normal ali fou qu'est-ce qui ne va pas ndenge bakotala ka biso ba congolais ndenge bakotala ka biso ba indo na pantalon to lati yango sima mabe na sapato na sapato toze koluka kolata yango sima mabe na fandi na ndako na zeko kanisa biso population nde topesaka ba député mandat biso population toponi à supposer cordon qui vouya tolobi bakoma député na biso bakenda kolobela biso na parlement ye wana nde élu du peuple utakaka mokolo banomaki ye batangi akomi élu abimi député le quoi législature est à 5 ans peuple a commis inutile. Yango to barabola ndaka biso sans tendance et sans parti pris. Na lingi to kabola na ino réflexion oyo. Biso moto to voter député. Tolobi tatuka toi là to sepeli okende lobela biso na parlement. To pesio mingongo na biso oyo to lobaka ba voix. Abimi député. Mokola komi député wana pouvoir na biso peuple et sili to komi sans valeur marche au pied. Mais pourquoi pas bino moko boponaka ba député ba okenda na bango ko sala kuna. Bo fandi na bino bo wandi ko beta ba calcul na bino bo bimisi 500 députés na bino. Pour socorrer le biso population ndeto votaka ba député. Mais il fallait bozong c'est la biso pouvoir ya ko destituer même ba député yango. Tokoki to zilaka te lokola si toponaki ye ezala na basanza ya liboso abandi ko sopela biso soyi lokola si toponaki ye tokomi na incapacité député violé bana ya petit peuple azena humilité député sala boye azena humilité député détourné azena humilité oh te sokorolema biso moto toponaki il faut il fallait réserver les biso espace ya ko destituer ye to retirer mingongo na biso mais ndenge nini kolongola député comme bino soko bino bozana na pouvoir wana te ya ko komisa moto député nani ya komisa ka député peuple bongo nani lisusu akoki alongola ye confiance to alongola ye député mais il fallait à la peuple. Il fallait à la peuple motapesa qui est mandat. Nous étions pas matériel yango ba quitter là. Te peuple wana c'est inutile pour si voter qui député aya lisusu te kutu pe ba yaka lisusu te a changer na quartier. Les corbeaux et les renards. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. A quoi lisusu te azeko zila ti mande ko sila 5 ans après. Ayebi que peuple congolais ba korompaka même na sakombi aloso ndesika kozonga akozonga lisusu na polo na kepi t-shirt na kepi wana ezepe moyen ya corruption te aluki soko kopo moko ya loso kopo moko ya sukali na peuple ya nzala bako accepter lisusu abongisi discours ya renard aye ko yiba lisusu 5 ans mosusu biso tokoli ke soko tozalaki na mboka oyo botata mokeleze ko sala na biso population na bango ba politicien toko fanda to sombeti nya makanisi tokoki pe ko mituna lokola ba conscient député un homme politique asalaka na cadre moko sécurisé. Toujours ba député, basalaka na palais du peuple. Cadre moko très bien sécurisé, climatisé, donc babandi na climatiseur na ndako et na motuka et landi bango na basal na bango kuna tout sécurisé.
Mais surtout aki na mikilio yo bato yo to peuple yo botata mokeleze kati na bango tokoki komituna yango esika nesongi nzila babundaka kolamusa biso na pongi poto banda komituna mituna. Mais pona nini moto aze ko sala na cadre moko sécurisé différence ya salaire ya député na militaire bande ko balandi baindo tolamuka na ino na pongi différence ya salaire ya député na militaire na député na militaire na nyaze na mosala militaire aze ko sala mosala ya Yesu na kama ko pesa Jésus valeur moko bokoka ko pesa ngona ba militaire te ba militaire wana bandimaka kotangisa makila na bango pona ekolo bala pandai ya ko servir drapeau ba yebi ata lelo tumbeze na mboka te mais mokolo kake tumbeko ya biso nde tokokenda mais bota le car ya salaire raison on ko kezala nini te balingi kutu te botuna yango bango bato yo basé na salaire wana na ba cadre sécurisé wana ba climatiseur elandaka bango partout bango moto ba na facilité et obtention ya visa bango moto basé na facilité na tango ya maladie babima bakenda ko ba soin libanda bango wana basé na facilité exonération donc facilité à douane à ko foutre l'autre côté kaka homme politique wana député wana ministre wana bango moto basé na facilité ya ko somba lopango ndako mituka bango basé na facilité ya ko sakenela basi bango basé na facilité bayemba bango na ba musique nyonso ya ko kota ba concert ya ko sala tout bango wana bafuta ka péage te courant na mai bango wana bayebi yango te soda wana militaire wana oya ko nyokwa maka militaire wana oya ko kufaka pona mboka ebele bakata na makolo bakata na maboko moins de $100 ya salaire ye wana zena difficulté pona ba soin ye wana zena difficulté pona ko sala déplacement difficulté pona ko tambusa ko tangisa bana difficulté même poazwa mbuma yangu bana tongo botala mboke zangi botata mokeli deux classes classe moko extrêmement riche classe moko extrêmement pauvre boto kenda sika wana kati ya assemblée yango sika oyo biso peuple to pesaki bango mandat biso nde to tindaki bango ndenge bakumisaka bacholaka biso toze bana misala ya peuple wana ezeli choli bana misala soit disons ya peuple biso peuple to pesa bango mandat na kati likambo nini babetaka ya malamu ya peuple likambo nini babetaka ya malamu ya peuple biso nde kondombele to assumer to lobi na bino oyo yonso ba debataka wana ze pona intérêt na bango ya bango ba homme politique bon mona ki on bandeli tango ba bandaki likanisi moko ba meka ko sala rabais ya ba salaire ya ba député opposition zalaki te majorité a quitté tout le monde a riposté na bato bazalaki bandaki sa lobio eleki ko bana biso ke ba député ba gagnaka mingi bango yo so ba boyaki ba pesi ba raison lo kwa bana mikie donc mboka ya ben inconscient mboka zangi botata mokeli non député a na charge na balabala soko matanga yali bayaka député a contribuer bo pesa ka combien na ba matanga 100 200 $300 mais bato wana soko peuple wana bosalela ki bango politique moko ya malamo ya malonga bakoya ko senga bino te na kati kuna balobelaka nini ya malamu oyo eze ko viser peuple ya tindaki bango kuna eloko te lipe mata lipe utaki na 100 francs soko kaka 20 grammes wana ekomi 200 kaka 20 grammes wana ekomi 300 kaka 20 grammes et sauté 400 zalaki te lipe komaki 400 francs te mbala moko ke na 500 francs
na 2 premiers jours et sali lokwa tiango mon pepe et zongi kaka 20 grammes wana. Mais to yebi na bamboka mosusu pe na bamboka oyo bino bokendaka. Po boze na facilité ya kokenda bamboka wana. Soko 1 centime et bakisami na lipa. Il faut population yeba ntina 1 centime wane bakisami. Douane. Parmi biloko soko réellement baza na souci, il y a peuple à kopesa ka bango mandat. Mais douane est parmi biloko ya yambo ba kokenda ko débattre. Ndenge nini sombi motuka moko na Dubaï 1800, 1700, 2500. Pour comment il fait comme matina 10 000, il fait comme matina 8500. Wana député kolobate bango bazene exonération wana lokole nyoko la kayo petit peuple bango bazé kunate yo nyokwama ezena ba secteur monsusu ba quartier monsusu na ba milieu reculate awa kaka na ba Delvaux awa kaka na ba Ozona awa bangalie moyo lobele ki ba kumisaki commune présidentielle basali ba 12 ans sans goutte d'eau na ba robinet. Sans goutte d'eau. Si boyoka ba député ba lobela yango. Si boyoka ba député ba lobela yango. Et c'est dans ba secteur mosusu kutu donc courant bosana. Nzoka molili e facilitaka crime. Molili e facilitaka bondumba, insécurité, makambo belé. Si boyoka ba député ba lobela yango. Te soko ali makambo ya seni bebi seni ali makambo ni wana eze protection ya pouvoir na bango te wana ndesika bango ba se retrouvaka tozana 2021 mwana ze kolala nzala na ino bomemie na 2023 to sote 2022 pona ko bisa bino même na mituna bango ya lite na mituna bango ya lite bango baze ko zila 2023. Et si ka bako zwa lisusu bo kontina bango. Et si ka bako zwa lisusu ba avantage na bango. Bande ko balandi soko bato bazangi botata mokeli mababe pe bilakeli ezende ko na bango ya mokolo na mokolo. Mikili mosusu ba conduirement ba mimonaka bazali bana misala ya population. France a nyokoli ba Mali, France a nyokola Afrique. Pona bolamu ya nani? Soko ya ba français te. États-Unis et nyokola Afrique, pétrole yonso ya Afrique. France États-Unis. Dirigeants africains soko résister bako bomayo bako tala kutu simate. Pon intérêt ya banani. Te ya bamboka na bango sika wa totala ba homme politique na biso ba evraka pon intérêt ya banani te kozanga botata mokeli tata nyonso soka zeko tambola na nzila eloko moka moni ya malamo tata moka sali pona mwana na ye réflexe ya liboso ye patkanisaka mwana na ye na ndako amoni bilamba moko batata ba koponela to ba mama ba koponela bana na bango. Et là, on dit pas que mais on dirait taille ne quoi coûter. Ah ouais, koko mbala. Ah, ngape na poussa na tuna nano. Tamo sou pas douter na taille, y a pas moteki. Yangai mbala azana na ba 12 ans. Y a pas na 12 ans de yango. Réflexe à liboso. Alors ba dirigeant na biso. Tango ba mona ka ba dirigeant mosusu basé ko boma. Nko ya bomaka pona masekite. Ko ya bomaka pona plaisir te. Nko ya bomaka po ya koleisa bana na ye. Ba indo bobomi pona nini pona plaisir. France azako ndima biso to kufaka. Monisco talaka ndenge to kufaka. Mais loko les pona intérêt bango bakenda ko nourrir ba nation na bango. Ezena suscite. Bazena suscité bazena ntina te bokufa ndenge bokufa lelo tokoki ko banda ko nganga to komi na 12, quelques millions de morts na est et tali bangote
soko bango bazali komona nkufa wana ya baindo yango ezali kosala bomengo ya bamboka na bango etali bango te. Mwana ya nkoi aboya kolia mboloko po bayoki susi ya bana wana mboloko wana zali kobokola eta po ya bango bazwi mosuni po ya bango basepeli na mama na bango. Mboloko akotala te na nzala na ye, mboloko na kokanga zeko melisa bana, mboloko na kokanga azena bana upa te etali bango te. C'est-à-dire mpo ya bango nko ya zena nzala alandi mboloko akokanga mboloko po bana na ye balia. Europe bazé kokota na Afrique, ba piller Afrique po Europe vivre, po Europe ezala. Stabilité et économie ya France ezui wapi? Basé na pétrole te, basé na uranium te, basé na coltan te, basé na banda kotanga bino pe na ndako bo bakisa. Mais bota la stabilité ya France. Bota la budget rien que l'armée française. Bota la budget rien que ya assainissement, ya environnement ya France. Bota la budget ya ministère de la défense ya France. Bande ko balandi to koma na niveau ya ko banda ko mituna. Mpo nini ya biso ba député, mpo nini ya biso ba homme politique. Ba ko talaka te. Population, les autres c'est comme on et c'est pas si. Ah! Namboka oyo. Les publicité à cimetière commis. Cimetière privé. Et c'est na combien de quartiers? Et c'est que le cana est tando. Cimetière est commis publicité. Namboka ya bato. Te, so bozangi botata mokeli, mababe pe bilakeli ke, e komi moninga na bino ya mokolo na mokolo. Pompe funèbre, basé ko sale lango ba publicité, bala kisabino ba sorte ya ba cercueil. Ministère à santé, ministère et environnement. Commerçant, atiaka motuka kaneloko yo, ezeko ko pesa wa ko kenda wa ndenge balobaka. Eloko ezeko tekama. Eloko ezeko kotisa mbongo rapide. Metango cimetière komi ko bota lokwa mayebo. Kopo yo bato mikili ya poto bakomi ko kumbela biso ba cimetière privé. Mais ministère ya santé il faut comprendre. Na ba mboka mosusu oyo botata mokeleze ko accompagner. Balandela gato ya mortalité. Mpo nini bana bakufi mingi mbula oyo. Bana baliaki mi mais bolandaki na France période moko wa. Ba utaki ko incriminer miliki moko. Pe balongoli ba retirer yango na marché. Pona nini te. Ba kolandela to ya natalité. Et puis to ya mortalité. Te nenge tata mokeli ya sala. E bongi te bilenge bakufa ka pamba. Tango bilenge bazali ko kufa pamba. Banani nde bakozala bokasi ya lobi. Te bana bazali ko botama na malnutrition po nini. Tonga nini basi ya zemi bazwaka durant période ya grossesse. Ah biloko nini ba mama baliaka mingi durant période ya grossesse. Ah te bakolia yango lisute ba retirer yango na marché. Yango wana l'état tata. L'état c'est tata. L'état ndaze ko veiller na bonne marche ya foyer. Tata zeko tala libota na ye. Afandi na ndako oh mais ozotambola ndengo na po yaka. Ozako kapasi. Bana mosuba zokaka, bana mosuba kweyaka. Abombi, abangi. Mais tato ya yebi ko veiller sur bana na ye. Atali goliko sona tuni mais ozeko mona mwana wana azeko tambola malamu te on dit yo zana potan lokolo. Na tout yaka wapi babsi bongo bombaki poani na bangaki babangaka te baluki solution wana nde parents l'état na biso homme politique averti boluka botata mokeli molimo ya mfumu kimbangu ezonga na homme politique
Tango bozé komona ba cimetière et komi cop. Pona nini po moyindo akufaka. Lokola ba soso ba du épidémie. Mais il faut interpeller tout le monde. Est-ce que si vous avez une assemblée, ba élit du peuple, ba tobiso to pesa mingongo, ba lobela to ya mortalité. Lelo ba bakiseli biso capacité moko ba médecin na biso, capacité extraordinaire. Ba médecin na biso. Donc on batala wana boye na ebembe. C'est pas si. Donc bango nde boze ko yaka na moto, batalika oboye na ebembe bolekisa kuna. Lobi botina morgo to kutaki ya ningani, to kutaki ate maboko boy, to kutaki ya bouger. To kutaki kingo ndenge to chaki boy to kutie mutu la muki muke. Mais arrêt du cœur et alaka. Arrêt du cœur et alaka. Mota kotaka na comment? Bino boze ba homme de science. Science se poussi makanisi. Mota kokia kufa ndenge wana tena même na tango ya bankoko réanimation ezalaki. Réanimation ezalaki. Na mabota ya baindo makambo wana ezalaki. Moto azali kopema lisusu te bato babandi kolela. Nkoko auti na mboka yei. Mais nini bozo kolela kufa zani kaka boy mezalaki ne te bozila. Adu pelouse e kauka adu pilipili ndunguzi tende atina kati ya pelouse ba témoin moto balekiseli gaz na zolonza réanimation alaki nano na bomo. C'était ça. Wana mayele ya botata mokeli kati ya bato. Te moto akufi comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Po ya bango po bazala na ebembe, po bazala na matanga, famille biologique na bango. Akufeli mwana, akufeli mwasi, wana matanga. Tango bato bazali kokufa na Goma, na Beni, na Ituri, comme si rien n'était. Bazali kuna te. Bokomona bango mikolo bana na bango bazali na ibite tango mosu ba kimi lokwa Covid ezeko beta pe na ba France, tango mosu certainement ba ko fêter awa. Mais pour nini biso il faut to fêter, fête oyo ya fin de l'année. Soko biso to zena mawa. Bandeko est balala ka pongite. Chef de l'État bundi, awa état de droit, aluka ko installer kimia ezeko simbate. Bandeko ya esto ba pemakate ba kufaka tout le jour. Awa tomoni ba bongisi boulevard du 30 juin. He ba bongisi. Kozanga tata mokeli kati ya peuple mababe pe bilakeli ezende kona bino ya mokolo na mokolo. Ba hôpitaux, ba dispensaires, ba centre de santé. Basé na microscope te me basala ka examen. Basé na laboratoire te, basé na laboratoire te basala ka examen. Basé ko sala ordonnance par rapport ya tolo banini. Ya masolo bobeti. Na butu na oka mwa pe maboye mutu na soko oka ngone ti mwa kilowa ye moka sali ba réponse na ye mafuti sio mbongo ba examen wana o sala goutte pes o sala vese o sala soke loko nini ayebi kaze na laboratoire te akomeli obakisi par rapport ya oyo yo lobaki wane ko sala malaria ebetisaka mutu kilo ndenga zoka pema ndenge wana mikolo eza ba kosu akozwa terpine ndenga zolo baboye ekozala zaka ba infection ba gène basaka saka bondumba globule blanc soko nini balobaka joa moxicilline pou oye ko komela yokuna etaliete yepa aki na posa ya misolo yepa salaki kop na ye. Donc bandana likolo tina suka moto na moto azeko viser kaka intérêt égoïste, intérêt personnel. Na principe na bino basalela bino chacun
pour soi, Dieu pour tous. Te. Mais si on dit la balobi na biso biso toza na principe wana te. Biso toza na principe ya dia ilungi la. Tolia ekokela biso. Un pour tous. Moko po ya biso yonso. Soko ze ndambo tokata na ndambo ekokela biso. Yango wana bonkoko na biso, yango wana botata mokele pai na biso bayindo. Bande ko balandi moko na moko azeko landa manaka na biso lelo bayindo bola muka. Abanda ko mituna ba mituna. Bato biso to pesa ka ba voix. Nini bazeko lo bakuna ya biso. Peuple pauvre. Bandimi ram existait na ba téléphone ya bato. Ba même biso na ba discours moko trop enfantin, mais ram ezala ki signé na tango ya muzitu. Ram ngo za ya kalate, iluka mbatika ki yango. Ram ezala ki te. Eza mise en application na tango nini? Tango ndeto koloba yango wana. Ba okanga moyibi na makanisa ko yiba te so asali geste te. Nani bokoni ko linga to samba na makanisi. O ezalaki na tango ya iluka mbato yebaka yango te. To yebi ram na tango ya nani? C'est ça. Homme politique. Mais pour la nini bolobaki tete bato wana nde ba mandata ki biso. Bato wana nde batinda ki ba pesa ki biso mingongo poto komawa tolobela bango. Peuple wana ze pauvre. Akoko sala inane. Akoko sala inane aliaka. Maintenant na simba $100 à mobimba te. Akoko sala sanza mobimba. Tant que tu as crédit, tu as un bateau. Tu as un ye. Yozo liya yesoko et quelques. Bon, bateau, mon soubino bolia rappelle $2. $2 et demi pe na sanza. Ba kenda ko réclamer pa yanani. Na be mission mo suto sala wa toloba yango. Na be mission mo suto sala toloba. O la la boena crédit na yo, o la muki na ngote. Ba réseau ya communication. Ba ye ko investir na mboka na biso ba ye na imposition na mibeko na bango te mais population azape na secteur na ye ya communication ye motalinga ki a réglementer bango so bolimbo ye ko investir pa inanga na ndimi mais boye ba que peuple nanga c'est pauvre boko tia autant appel autant de minutes par autant d'unités par minute pour bo faciliter prix na bino ya vente il y a crédit et gozala na niveau oyo po population engagée pauvre. Te mais yango te le cas. Yango te le cas. Réseau yé ko investir à s'imposer. Ako kata bato ba crédit syndiqué à la raté moto pa ko lobelango zete. Nasuka ba komi ba sali message avec excuse. Veuillez nous excuser pour ce désagrément soko biloko nini bato boyebi lo poto boyebi. Te 500 wana to tindaka biso ne soi-disant bolobi to pesi bino mingongo bokenda kolobela biso nini bolobelaka biso te salaire na bino te pouvoir na bino ba conflit na bino FCC cash nini opposition siko ekomi mikolo yo soko FCC azeko ndongo ya kozwa soko siège ya opposition na seni kaka yango. Politique nini boze ko sala bana baze ko koba ko lala na balabala na nzila les enfants de la rue. Bana basé sans défense. Et c'est basé et c'est ko senga bazala protéger, sécuriser. Bana wana basé exposé. Nanya koloba. Mboko ya biso na bango bano balala na zando mboko ya biso na bango za la ministre ose plus congolais que moi na wana oh la députée tu n'es pas plus congolais que cet enfant oh la ministre tu n'es pas plus congolais que ce pauvre enfant dans la rue mais moi na wana zeko nyokwama moi na wana na nzala moi na wana na maladie médecin zeko le kamoto na couloir ya hôpital azeko la famille soko bo luki mbongo te moto na bino akokufa mais bokendaka na mikili ya poto boyebi social a batu zalaka débattu na ba assemblée
Boyebi. D'abord, soin à moto. Moto à quoi il faut bakumba un hôpital. Kuna na hôpital, b'examen. Yon so soko facture ko bima après. Seulement ba médecin ba sala. Ekenda na mai. Ekenda na mai. Moto ko sunga ba Kongola zete. Médecin komi roi komi nzambe. Osombi nkisi libanda. Osombi nkisi libanda. Bako simba moto na yote. Bako simba moto na yote. Bango moko bakoma ba pharmacie na ba sac. Des situations où yeze ko tungisa bomo ya bato. Pédiatrie lelo. Na yebi kutu te na petit peuple so bakenda ko luka ba pédiatre. Ba me magana dispensaire kaka o ya balabala. Dispensaire pe akoloba teke awa pédiatrie za ay ngai. Akoloba te awa pédiatrie zete. Ako soka mwana ya bébé bankisi akomi ko calculer dose na mukolo to pesa keloko boye na malaria mwana boye. Et si kanini boyoka ka ba député na biso balobela. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Toponaki bakondi. Ingeta. Bokenda bolobela biso. Bolobela biso nini? O ezeko tungisa biso poto lukelango solution. Topesa bandaki sa. Tango ba crime salamaka na mikili ya poto, tango ba assassiné salamaka. Opposition zalaka te, majorité zalaka te. Okomona te opposition abanda ko bwakela nkuto te et toucher population et toucher peuple na bango. Il faut à tout prix ba sangana pour ba défendre mabele. Il faut à tout prix ba sangana ba défendre mabele. Mais tango zeko zwawa biso ba indo, biso ba congolais. Ba konzito pona homme politique nini bozeko sala. Nini bozeko kanisa. Nini bozeko loba. Taux de mortalité très élevé. Publicité ya ba cimetière est comme normal. Publicité ya masanga. Peuple azo mérité encadrement. Peuple azo ko mérité soutien. Parents azo boko la mwana na ye. Soka zeko mona kutu kaka mwana moko yaka miso usu usabi na lingaka mwana wana te. Ako désorienté yo. Na lingili susu kimoninga na yo na mwana wana te. Ako bebisa yo. Na lingili susu kimoninga na yo na mwana wana te. Obandiko koma tetu. Obandiko koma na biano mabe. Ba réponse à mabe. Po tata zeko veiller. Na bonne marche ya foyer na ye. Mais lelo tango boze ko mona. Lelo tango boze ko mona baba. Tango boze ko mona masanga na population na bino. Bino ba élu du peuple, bino bateau soi-disant biso peuple tolobaki bokenda kolobela biso. Mais l'assemblée bokoki ko décider te. Pour couvrir chef de l'État. Pour bango ba visa ka mingi motu ya mboka. Mais na parlement bokoki ko décider yango. To stopper investissement ya masanga na mboka oyo. Bon mettre yango en application pour to tindaki bino bolobela ka biso. Te. Kutu par contre bino bolinginde population yango peuple yango langwaka na ye mokolo na mokolo po bino bosala ko bino bozena yango posa. Bongo na kwiti. Peuple a kwiti. Akoloba nini? Akokanisa nini? Justement, yango kuna bandeko na biso este bazé ko kufa awa bozé ko talisa biso déjà que toko fêter toko langwa ba hotel bakuzu na mboka oyo na peuple oyo azé na renaissance na peuple azé na renaissance bakuzu ndako ya bondumba salaire kutu ya bato bolo bate. Mais tango yo, toze na mboko bato bafifaka na COP.
bino ba élu du peuple bato to pesa mandat bokenda kolobela biso boloba bokanisaka nini bato ba vivaka na COP salaire bato ebanaka te pe existaka te mais bamboka mosusu ba évaluaka to ya chômage ngana monaka mais faut bomona bato bazé tellement motema mabe bandeko balandi quelque part ça fait mal au cœur. Soko balingi likambo moko ezali ko pesa bango raison to eko terme nini to ko utiliser awa likambo moko ezali na avantage na bango voilà babandi ko multiplier d'exemple même en Europe Europe vivaka na ba taxe pona nini babetaka prix na ba taxe po ba yebi taxe wana ba premier bénéficiaire na bango ezali bango ba homme politique bako yiba yibango bambelisa moyibi kune ya kasoko détournement kune ya la kasoko nini désorientation des fonds yango ba terme bango ba utilisaka mais peuple ya futaka impôt na mboka mosusu o ya salaka ba calcula na impôt wana na kati ya salaire na ye salaire wana ba calcula yango ezali ko toucher ko kanga les débuts de mois du début à la fin à kokoma pona nini bino bozwi exemple wana te kuna les débuts du mois ezali calculé ba dépense nyonso ezali inclus na kati ya salaire ya moto po moto wana vivre malamu wana bino boko pesa exemple te exemple na bino ezali kaka mais ba mikili ya poto etongwami na ba taxe etongwami na ba taxe po bato bazali payer awa mais c'est bizarre tango bozali koloba bato basali 17 mois impayé te bavivaka na COP te bavivaka na moyibi banti valeur soko bozangi botata mokeli kati na bino bilakeli pe mababe nde ndeko na bino ya mokolo na mokolo yango wana banti valeur ki moyibi ezalaka su na soni te batata moko ya mikolo ya mabandi na bavesto na bakravati miyibi ya mbongo. Je préfère avoir mon papa simple qu'il est, sans nom na mboka oyo, maze na ye moyibi te. Ba papa mikolo très bien habillé bakendaka mikili ya poto, baza ko rouler carrosse. Miyibi. Corruption zalaka su na sonité na mboka oyo. Te bato baloba te. Bato baloba te. Pour l'intérêt à ba politicien soko bando déranger bango baluki ba effacer baluki ba éliminer baluki ba faire taire yo menace bandi numéro de téléphone européen maté yonde nani oyebi kingandi il parlait plus mieux que toi et il avait des relations plus que toi et il faisait ceci akenda wapi tango to check ye maboko lelo pour ba intimider balingi te bato baloba na bango. Mais bino bolobaki boze ba élu du peuple, bisonde to pesi bino mandat, bisonde to pesi bino mingongo ba voix, bisonde to tindi bino, nini boze koloba kuna ya biso. Te, peuple aze ko buna na ndenge na ye, soko passe l'équipe peuple aswandi ko somba ba moto na ye, ba moto etondi. Soko passe l'équipe peuple akomi ko teka ba cigarette na ye na coin, awandi ko sala ba cabine, aze ko teka ba zododo. Diamba lelo likaya bangi ezeko melamana coin yonso avec facilité policier na civil bako mela likaya bangi esika moko nganda ya bangi ezalaka so inquiété te bangi ekoma koteka maloko ya cigarette ekomi bien wapi peuple nini oyo aya embrasaka kako ezali mabe te légèreté outil légèreté outil moto est censé ya ko protéger peuple wana moboti nini ya kotala mwana na ye akomi ko kangama na garçon mo ba kangaka ye moyibi libanda akomi ko kangama na fille mo ka tia basil akata basuki soko ya ndenge te moboti nyonso azena réflexe la première des choses ko lobana mwana na ye est désormais ma fille lobana moninga na yo
kutu soko ezena batato ya biso kaka bimi wana lobina yo edi fiette désormais plus chez moi awa lisusu te na ndako yo na lopango okonyata lisusu te soko baboti no batoleraka style ya bima wana façon d'être na yo pas chez moi wana papa ya zeko veiller na éducation ya bana mais bino bato biso to pesi bokonzi bino ba député bokei ko koma ba ministre bo juju ba bibonga na bisiko bo dui politique nini boze ko sala politique ya ba poésie comment baratiner le peuple comment emballer le peuple na ba belle phrase ndenge nini bokoki ko captiver ba cerveau ya population ndenge nini boko sala population ba fan na bino bobimisi bango na nzila pona b'intérêt na bino moyennant $10 5 000 francs na bouteille moko ya whisky yango wana biso to fotelaki bino te nesongi nzila mfumukusu kia muzala mpanda na ngola ba ye na message ya conscience oye ko pesa bino makanisi oye ko pesa bino makanisi oye ko pesa bino valeur na botata mokeli kati na bino bako considérer bino te lokwa ba gouverneur ya ba colonie boko zala te inférieur aux ministres de la République démocratique ya Congo okutani na ministre ya France azoyo inférieur non non na bofumu kimbangu botata mokeli kati na bino nde boko zala ba ministre à la hauteur to na même hauteur que ba ministre Europe na botata mokeli ya fumu kimbangu kati na bino nde boko zala ba gouverneur na même hauteur que ba gouverneur ya mikili ya poto mais na kozanga botata mokeli botala ndenge mababe ze ko accompagner bino fo bobombaka mbongo epai na bango ba ambassadeur na bango bako sala saka ba réunion ya ba ministre na biso ko benga bango lokwa ba garçon de course na bango kozanga botata mokeli boze ba professeur ya médecine awa na mboka mais bino moko soko bokosoli bokendaka koluka kisi ya kosu na libanda ya mboka faculté ya médecine bokanga yango pour consciemment boyebi ke e formaka ba médecin te yango tango boaka na posa ya ba soin bobimaka libanda ya mboka bandeko balandi bosufu to kabwana po mokolo mwalelo makambo nde pesaka bino kanda te bosembo zena ntina te batia yango bizeuzeu pe lokutata soko bakotia yango malasi kolumba besolo nango mabe ya lokuta ekenda bato etikala bato mpo nini bolingi toloba te soko maloba nesongi ya nzila mfumukusu kia muzana mpanda na ngola eze kosilikisa bino seke kuti ata 2% ya conscience ete na kati na bino po soko maloba ya nesongi ya nzila mfumukusu kia muzana mpanda na ngola soko message ya nesongi ya nzila mfumukusu kia muzana mpanda na ngola ekuti ata 2% ya conscience kati na bino mbala moko tango bolandi bango bobandi ko mituna ingeta pona nini boye na boye pa na biso esalemaka te po nini boye na boye pa na biso esalemaka te po nini boye na boye pa na biso ekosalemaka te botata mokeli kati ya bato conscience kozanga botata mokeli kati ya bato bilakeli pe mababe ndende kona bino ya mokolo na mokolo baindo bolamuka biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala o mabota mabino tokutani mbala ya sima na manaka esusu matondo mingi